Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino. Misala ya 21e session ordinaire ya conférence de chefs d'État na ba gouvernement ya communauté économique ya ba État ya Afrique centrale CEAC en sigle et c'était naki lelo lundi 25 juillet 2022 na cité ya Union africaine na ville ya Kinshasa na République démocratique du Congo. Ba assise oyo ezalaki convoqué na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali président en exercice ya CEAC. A convoquaki yango na thème principal oyo éducation, santé pe na culture. Conférence ya ba chef de l'État pe ya ba gouvernement ya CEAC ezali organe suprême ya prise ya ba décision pe yango nde e définisaka politique ya communauté. Na discours na ye ya ouverture, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice ya CEAC, a fait remarquer que 21e session ordinaire ya conférence ya ba chef de l'État pe ya gouvernement ya CEAC ezali ko se tenir 7 mois après 20e session ordinaire oyo ezalaki le 19 janvier na Kintele na Congo Brazzaville. Esika ye azwaki présidence ya organisation oyo. Na communiqué final na bango, ba chef de l'État ba aderaki na feuille de route ya Luanda oyo esengaki cessation immédiate ya ba hostilité et pas ya M23 pe ba se retirer na ba position na bango oyo ba kipaki na RDC. Eza normal. tozali awa na ville ya Goma na province ya Nord Kivu wapi ba habitants ya Goma pe ba jeune membre ya ba mouvement citoyen ba salaki manifestation moko mokolo ya lelo lundi 25 juillet 2022 pour na ko protester contre présence ya mission de l'Organisation des Nations Unies MONUSCO la mokuse na République démocratique du Congo. Kasi malgré interdiction ya maire ya ville ya Goma, le commissaire supérieur principal François Kabeya ba manifestant ba kokaki ko accéder na quartier général ba panzaki ba tumbaki pe quelques scènes ya pillage ezalaki observé wapi ba policier ba lansaki ba gaz lacrymogène pour na kokimisa ba manifestant. Kasi pour na population congolaise MONUSCO ezosunga RDC na eloko te banda bambula ebele pe ba sengi na bango ba bibali banda ya mboka bazunga na bamboka na bango. Kinshasa incendie moko violent et salamaki na butu ya dimanche qui total na tongo ya lundi 25 juillet 2022 na immeuble ya société commerciale de transport et de port ex onatra na mukuse o ezwami na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe a na ville province ya Kinshasa. Ba dégâts matériels ebele salamaki kasi raison ya incendie yango eye banina noté jusqu'à présent. Ba vitre panzanaki milinga ezalaki partout pe makasi oyo batukutu moya ba pousa ezalaki te. Wana nde scène oyo babitant ya commune ya Gombe bakutanaki nango na tongo ya lelo lundi. Kasi moto yango ezalaki maîtrisé grâce ya effort ya camion anti-incendie oyo e permetaki ko sauver partie mosusu ya bâtiment oyo. Kasi to eba ete immeuble oyo ezo faire partir na oto koki ko considérer lokola élément majeur ya carte postale ya ville province ya Kinshasa. Immeuble oyo ezo sangisa ba employé ebele ya entreprise principale moko publique ya mboka na biso. Société commerciale de transport eza spécialisée na exploitation ferroviaire pe portuaire na ba activité pe lisusu na transport fluvial. Dossier oyo etikali à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Manifestation organisée lundi eleki na Goma, chef-lieu ya province ya Nord Kivu, pour na exiger départ ya mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, MONUSCO na mukuse, et causaki 5 morts et une cinquantaine de blessés. Bilan ezalaki rendu public na ministre ya communication pe média Patrick Omuyaka Tembe na Twitter mokolo ya lelo mardi 26 juillet. Au moins 5 morts et cinquantaine ya bato o bazwaki ba blessures graves. Abakisaki kolobaki bakozonga na représentant spécial ya secrétaire général ya Nations Unies Kassim Diane na briefing moko spécial
na bilan ya bato oyo bakufi na bato oyo bazwi bapota pe na biloko oyo ebungi pe akotalisa lisusu conséquence ya bamanifestation ya boye. Alobaki ke bakosala point ya processus ya retrait déjà entamé ya MONUSCO wana ndenge akomaki porte-parole ya gouvernement. To rappele ke ville ya Goma ezalaki na tension moko ya makasi mokolo ya lobi lundi, population a manifestaki mpona koexige retrait ya MONUSCO. Kasi ba événement oyo etiki gouvernement indifférent te, ye a condamné l'attaque contre le personnel pe ba installation ya ONU pe alaki que a poursuivre ba auteur ya manifestation oyo. Kinshasa et l'équipe partout. MONUSCO était venu sous la demande de notre gouvernement. La population s'adressera toujours à notre gouvernement qui va prendre des mesures qui s'imposent. Moi, je crois que ils sont en train de souffrir dans leur chair, notre population, et moralement aussi. Cela est dû peut-être à la déclaration que nous venons de suivre, nous tous, par le porte-parole de la MONUSCO, ce qui a mis un peu la poudre sous le feu. Nous sommes en train de gérer la situation. Je crois que, entre autres, je viens de Goma, la situation est la même depuis ce matin. Nous venons aussi ensemble, nous avons géré un peu. Depuis hier que nous cessons de lancer un appel au calme pour la population, qu'ils prennent leur mal en patience. Nous n'avons pas droit à faire ça, parce que nous appartenons aussi à la communauté internationale et que la MONUSCO était venue chez nous sur l'invitation de notre gouvernement. S'il y a un avis contraire vis-à-vis de l'appréciation de la MONUSCO, je crois que notre gouvernement va prendre toutes les mesures qui s'imposent. Mais aller faire des actes de vandalisme, de blessures ou de pertes en vies humaines, nous ne gagnons pas à cela. Donc je rappelle à toute la population gomatracienne et le nord-kivousien en général de garder le calme, garder leur demande d'être vraiment patient. Moi je sais que le gouvernement a déjà compris le message et que nous, population, nous n'avons pas à nous prendre comme ça en charge en s'apprenant aux Nations Unies. Donc, j'appelle tout le monde au retenu, au calme. Okoki ko reprocher na biso MONUSCO makambo nyonso toliki. Mais kasi makambo yo na lopoto do ba violence na bité na lingala so obenga ngonini mobulu. Mais bobulu eza ya noté. Ozomona po biso moko nde bozali aboyoki même durant cet exercice que biso na bango pe bokanisa te ke tozara na libala bosembo ya kinya. Ba rapport ya biso na bango ezaka pe ba rapport ezaka na kokoso mingi. Parce que bango bazali bayaki pona ko soutenir biso pona ko combattre menace ya insécurité. Comme insécurité aussi la te, c'est normal que ba population na biso bazala na kanda. Awa biso tozo condamner population te ndenge ba telemi. Et loko biso tozo condamner eza violence na ba acte de pillage ou et accompagné. Pozo mona MONUSCO to lingango te. Ba congolais pe basala na kati. Tozana ba ndeko na biso ba radio kapi ba yakawa. Mukolo miso ko kanga musu ba ba kota chômage. Bon, un musu to récupérer radio to salake et kende liboso. Pozo mona donc lelo biso tozana mawa. Tozana mawa ya komona ke toza déjà na ba compatriotes bazonyo kwama na babunagana baza pris au piège ya mandoki ya makambo ezo le kakuna na ba M23 eza mawa mingi komona ke ba misusu bakufi lobby pelelo na Goma pe na Butembo na ba makambo eleki. Alors l'air to lobby to ko sala ba enquête mama Sylvie enquête ekozala raté ka olamuki na tongo mbala moko zui résultat na pourquoi eza processus yango na lobaki awa auditorat militaire au yabiso parce que ça makambo etali mandoki justice au yabiso
na o ya bango tokosala omoni bango baza na mutu moko awa aza directeur ya bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme bango nyonso baservice tokoimplike bango po vérité fo yebana po na bato bakufi baza na bafamille na bango batikali nene namoni bajeune oyo akufaki na quartier général une vingtaine d'années une trentaine d'années c'est un espoir perdu yango awa il faut bato nyonso bazolanda biso comprendre que biso na MONUSCO aussi se mettra d'accord qu'il faut tout kabwana. Ça veut dire qu'il faut se retirer, zonga. Pour biso moko en tant que gouvernement, to continuer à assumer responsabilité na biso ya ko protéger ba citoyen na biso. Processus à liboso bandaki na Kalemi. Depuis septembre 2022 bandaki na Kalemi. To tikali dans 3 provinces oyo ba situation est moins compliquée. Pour atteindre le toliki bango ba kende. Mais nyonso basala kezaka mabete. Peut-être un mususu ba communication to salara et sala makamala mingi te. Yango na bango bomona ki madame Binto ayaki awa tozota andeni tokoki ko bongisa pona ko banda ko communiquer na oyo eza positif. Mais sur les sujets principaux, il y a présence na bango awa eza insécurité. Et nous comme les Congolais, on estime qu'ils n'ont pas fait assez. Donc, tout ça, il y a un rapport, il y a une pression. Madame Binto a voyagé dans la mission. C'est sûr, il n'y a pas ça le rapport dans le Conseil de sécurité. Au Conseil de sécurité, il y a une bataille. Ce qui est moyen qu'on a là-bas, renforcer la diplomatie et permettre à Bisoto Zongi Sakimia. Parce que l'objectif, il y a le président Tshisekedi à gouvernement, et ça Zongi Sakimia le plus rapidement possible. Parce que parti Est, on a mingi otoki kochana nzela otoki kochana école ya bana na biso. Voilà un peu la préoccupation. Biso a tolobaka toza batu ya redevabilité. Na nyonso ekosala mabomoni toyena e batu ba ko imaginer te que lelo makambo sala mi chocho to memi awa. C'est parce qu'on a la volonté que ba Congolais ba comprendre que ndeto ba na cadre changement de narratif peuple ndé mokonzi. Toye to ça des rapports yeboka ko misala religion biso ba kondio toza na mandat na e toyebi oyo yazozela pona biso y compris par rapport à la MONUSCO tokosala yango. Tema bozolanda ngai oyo bosali bolakisi makanisi na bino bakonzi bayoki bomoni ngai moko na witi kokita na avion sikoyo nazalaki awa te nakiti na avion sikoyo bakonzi balobi na nga kita mbangu okende kotala situation bakonzi bayoki premier ministre na witi kosoa na ye sikoyo chef de l'état aza kolanda balobaka mwana même soko lingo corrige oza na likanisi okobeta ye mingi te obeti peut-être mbata moko to gangeli akoyoka soki bakisi mingi ekomi eloko mosusu bomoni oyo ezali communauté internationale bazali bato gouvernement asengaki baya awa ya solo biso nde tovotaka mais problème ezali est que gouvernement lokola asengaki biso tosengaki ke baya kosalisa biso gouvernement ndimi totika gouvernement azwa décision toyokana eloko nyonso esilaka na boyokani eloko nyonso esilaka na boyokani bakonzi bayoki botika ngai nasola na bakonzi toyebi eloko nini gouvernement akosala tokopesa rapport totika makambo ya mobulu sikoyo totika makambo mobulu bato basi bamoni tozonga na kimia na bandako gouvernement akozwa Mokolo ya lelo, ancien président AUAI de PES, et ancien vice-président ya Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound Akabound, akendaki ko se présenter sur invitation à justice, na parquet près à cour de cassation sur boulevard du 30 juin. Justice ezali ko reprocher Jean-Marc Kabound, na makamu oyo alobaki mokolo asalaki point de presse na ye, le 18 juillet oyo eleki. Na maloba oyo, justice amoni ezali lokola mafinga, pe azali ko porter atteinte na honneur ya ba institution à l'État,
Pena bomoto ya bokonzi ya mboka. Boyeba ke en tant que député élu à district ya Moamba, justice liboso abengisa ye a adressé qui demande na bureau ya Assemblée nationale oyo apesa qui fait vers la justice pour balandela ye. Affaire oyo ezali à suivre. Kinshasa eleki partout. Likambo ya demi-terrain, likambo ya prix ya transport na kati ya ville ya Kinshasa et koma casse-tête lelo pona bakinois pe na bakinoise. Na kati ya ville ya Kinshasa oyo hôtel de ville oyo azali censé ya ko-réglementer secteur oyo ya transport awa na kati ya ville province ya Kinshasa azali na nomenclature ya ba prix na ye par course. Mais réalité sur terrain ezali mosusu. Pour sur terrain ba chauffeur ya transport nde ba komi kosala loi okomona course ya transport na tongo ezali mosusu na pokwa ekomi prix mosusu selon bon vouloir na bango alors que ezali même trajet ba konzi batiki population na merci ya ba chauffeur ya transport po bango nde sika wande ba komi kosala makambo selon bango yango to approchaki bango pona koyeba eloko nini etindaka bango ba se comporter ndenge wana. Il faut gouverner l'État mboka azwa ba disposition atia ba versement aibisa ba propriétaire ba kolomituka soki osomi mutuka na yo ezala na versement autant carburant ezala na 1 litre na prix autant. C'est pourquoi au mona toko respecter maloba na ye tango aloba que non transport est à 500 francs donc tozo mona mutaso mutuka atia versement cher. Allez, ok kuna carburant ezo mata. Oui, sautali sous embouteillage donc comment on là. Donc il va difficulté ça moi un peu Mickey ça là non transport commence à 50. Mais ce que l'état du charge wana a teba limite na ye to respecter. Tant que tout le monde a l'état qui fait biso taxi biso ka bongo na propriétaire na biso ba chauffeur ba taximan na ba client auto même do ça dit to zaka désordre. Ba hausse de prix ba carburant, ba embouteillage, ba tracasserie. En tout cas, tout ça est vraiment te. Problème à demi-terrain, c'est que l'embouteillage est na ligne on a 20 minutes. Mais l'embouteillage na kangami on a 2 heures de temps. Automatiquement, na ça demi-terrain. Na okoma sous place embouteillage ezate. Na ko baluka place embouteillage esuki na zongi kotopo biso to travaillaka par rapport ya temps. Tout d'abord, ça le carburant. Carburant est au salaire là. Biso to sala rôle to sombi to récupérer to bénéficier. Ce qui bénéficie c'est athées au coin de fois en carburant. À partir de 12 heures, la station Mingi Kanga. Tous les stations au Kanga, mais la station est comme le essence, c'est que Luka Kuna la C. Puis en plus, il faut sommer la Kadhafi. Ce que la station est au Kanga. Au lieu sommer la Kadhafi, la Kadhafi est 1 litre de 2500. Il faut comment le bénéficier. Pour ce que ça libongoté au coin de carburant. Nous avons l'augmentation de prix à essence, de transport, pardon, la mitouka au moins là. Matisse ça transport va quitter c'est moi Matisse. Donc sur carburant station souhaite au moins là transport est fan stable. Ce qui va kangi ba station comme essence comme ko ya passi au moins là essence fait transport pe mati. Difficulté to ça ngo mingi ya ba station à essence ndé. Ce que sombia ba Kadhafi 1 litre la 2500 yo pour le soit bénéfice. Ce que ça libongote au coin na fois ya essence. Ndé loko so ba biso mingi difficulté to ça ngo awa. Atira biso transport au Kimbuta tikela biso boulevard de Lemba 900 francs. Bien sûr, il y a 900 francs. Na temps où il y a tikela biso na 900 francs là. Carburant daki na combien? Carburant daki soki la 1500 francs. 1 litre. Le 1 litre comme combien? 1 litre comme 2500 francs. Na 2500 francs, c'est là où il y a biso tout oyebi yango ndezalaka. Na bambouteillage. Ngana za parent na bimi na eko luka. Na bima na 900 francs le prix Lembati boulevard. Donc na tour ya combien? Na carburant ya 5 litres 12 500 francs. Na keti o pona bula journée mobima pona bula ina faire na 25 litres. Mutu oyo asengeli kosilisa likambo oyo ezali kaka gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean Tilingo Bilambaka yende asengeli ko fixer prix
selon ma réalité sur terrain ya lelo pe kolandela exécution nango sur le terrain soki te désordre na secteur oyo ekosila te wana ekozala kaka pasi ya population eza normal te. Awa tozali na commune ya Kimbanseke na quartier Ngomanzita na cadre ya Kalai Ngango Kalai technique ba jeune ebele côté oyo batimolaka mabulu pona kobimisa bazelo ya pembe ya kotongela bandaku bongo bateka yango ndenge bozali komona bango bazali kotimola boye ezali koluka kobimisa Jonathan akufi mabele ezongeli ye na kati ya libulu oyo azalaki kotimola boyoka témoignage ya batu oyo tokutaki sur place ndenge bazali koloba papa tozoyeba pete mutu ande kotumbola libulu awa bazelo elati ye mutu akufika aboye mombali moko kitoko ya malonga te papa bajene garso batikali batumbolaka libulu na butu te oza mosala moi mosala butu te omonde bazosila eleki awa leki na biso anda obimisa zelu na libulu tokomprendre te adini na kati ya libulu ayi kokufa na kati ya libulu biso nyonso nde tozali awa tozokomprendre yango te eloko nekosalimela biso lelo na quartier na biso boya likama makasi sei tokopesa bajeni batikala bango kotimola mabulu mpo batimola ajo te tokutana likambo boye liso te basomba babe na mabele ekotelaka bango ke batimola ajo mabulu mpe na oke priere me na kamwe toye awa babijeni garso akisi na libulu yangomolikake basomba babeni bajeni batika bakope batimola mabulu tai na pesa na bana mibali bato baotonga bandako basombaka babeni tande topedeka bata mwana mobali awa problème kokole biso ya petit frère ça kawache ayaki akotumula libulu awa libulu biso ya zelo nde libulu bukali basele koyeba pesi biso pasi penza pasi ya kawache eloko esali bongo mpona misala pesa te yango bacheni bakomi asala mwa shida atumba libulu ateka mama zelo nde esali bongo. Merci beaucoup. Koluka mbongo ezali mabete kasi misala bosengeli kosala il faut qu'on mesure toujours danger oyo ekoki ko présenter botala jeune oyo Jonathan akufi atiki mokili malgré que azalaki kosala mosala pona komisunga pe kosunga libota na ye. Ba papa na ba mama bobatela bana e na Kinshasa lelo réseau moko ya makasi esalami ya koyiba bana po bakende koteka bango botala mwana oyo kombo na ye Mambinza Mikai azali na 2 ans bayibaki ye depuis le 15 janvier 2022 ti lelo oyo esika azali eyebani te baparent na ye basuspectaki madame oyo pe bafundaki ye na bacomplice na ye po babimisa esika batiaki mwana mais baza kaka koloba te andimi ke ye nde mutu azwaki mwana pe atekaki ye na $5,000 mais esika batie mwana ye ayebi te makambo oyo ezali kuna epai ya bakonzi na parke ya Kalamu komitia nanu esika ya mama oyo depuis le 15 janvier ayebi esika mwana na ye ya muke azali te pe ayebi te soki akomonaka mwana na ye lisusu. Il s'agit d'un bébé qui est soustrait des seins de sa mère. Mais nous sommes en matière pénale qui requiert célébrité. Le président n'a pas la parole. Tous les gens qui monsieur le président. Elle a besoin que Madame Esther retourne son enfant. Ba parents, surtout dans le moment où il y a vacances, bo surveiller bana na bino malamu. Ba miyibi ya bana basi bakoti ebele na kati ya Kinshasa. Oyo ezali réalité oyo tozali ko vivre mikolo oyo na Kinshasa. Bosa la keba? Oui. Likambo ya demi-terrain, likambo ya prix ya transport na kati ya ville ya Kinshasa et koma casse-tête lelo pona bakinois pe na bakinoise. Na kati ya ville ya Kinshasa oyo Hôtel de ville oyo azali censé ya koréglementer secteur oyo ya transport awa na kati ya ville province ya Kinshasa azali na nomenclature ya bapri na ye par course mais réalité sur terrain ezali mosusu po sur terrain ba chauffeur ya transport nde bakomi kosala loi okomona course ya transport na tongo ezali mosusu na pokwa ekomi prix mosusu selon bon vouloir na bango
alors que ezali même trajet. Bakonzi batiki population na merci ya ba chauffeur ya transport po bango nde sika wande bakomi kosala makambo selon bango. Yango to approchaki bango pona koyeba eloko nini etindaka bango ba se comporter ndenge wana. Il faut gouverner, hein? L'État mboka a sa disposition, a sa versement, a sa propriété, ceux qui sont mis mutuka, ils ont un versement autant. Carburant, ils ont un litre et plus autant. C'est pourquoi au monde, tu respectes ma lobanaye, ton lobanaye, non, transport est à 500 francs. Donc, tu as un mutuka, a sa versement cher. Allez, ok, qu'on a carburant, ils ont mata. Oui, sautali sous l'embouteillage, donc comment on est là. Donc, il y a des difficultés, ça, moi un peu, Mickey, salarié, non, transport commence à 50. Mais ce que l'État du charge, Johanna, a la limite, tu dois respecter. Tant que tout le monde a l'État qui fait des choses, qui fait des propriétaires, des chauffeurs, des taximens, des clients, ça dit que tu as des désordre. La hausse des prix, le carburant, l'embouteillage, la tracasserie, en tout cas, tout ça, c'est vraiment. Le problème à demi-terrain, c'est que l'embouteillage est dans la ligne où on a 20 minutes. Mais dans l'embouteillage, on a 2 heures de temps. Automatiquement, on a demi-terrain. On a sur place l'embouteillage. On a place l'embouteillage. On a zone qui travaille par rapport à temps. Tout d'abord, on a le carburant. Le carburant est au salaire. Biso to rôle à to sombi to récupérer to bénéficier. Ce qui bénéficie c'est au coin na fois carburant. À partir de 12h ba station mingi kanga. Tous les stations au kanga, moment la station ça comme le essence c'est que luka kuna la C. Puis en plus il faut somba la Kadhafi. Ce que la station les au kanga. Au luka somba la Kadhafi, la Kadhafi sur 1 litre de 2500. Il faut comment le bénéficier. Pour ce que ça libongoté au coin na carburant. Nous sommes la augmentation ya prix à essence. Il y a transport, pardon, la mituka au moins là, Matisse ça transport moi quitter c'est moi Matisse. Donc sur carburant station souhaité au moins là transport est fan stable. Ce qui va kangi ba station comme essence comme ko ya passi au moins là essence fait transport pe mati. Difficulté to ça mingi mingi, il y a ba station à essence ndé. Ce que sombe ba Kadhafi 1 litre de 2500 yo pour le soit bénéfice. Ce que ça libongoté au coin na fois ya essence. Ndé loko so ba biso mingi difficulté to ça ngo awa. Atira biso transport au Kimbuta Tikela biso boulevard de Lemba 900 francs. Bien sûr, il y a 900 francs. Na temps où il y a Tikela biso na 900 francs là. Carburant d'aki na combien? Carburant d'aki soki la 1500 francs. 1 litre. Le 1 litre comme combien? 1 litre comme 2500 francs. Na 2500 francs, c'est là où il y a biso tout oyebi yango ndezalaka. Na bambouteillage. Na naza parent na bimi na eko luka. Na bima na 900 francs le prix Lembati boulevard. Donc na tour ya combien? Na carburant ya 5 litres 12 500 francs. Na keti o pona bula journée mobima pona bula une affaire na 25 litres. Mutu oyo asengeli kosilisa likambo oyo ezali kaka gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Tilingo Bilambaka yende asengeli ko fixer prix selon la réalité sur terrain ya lelo. Pe kolandela exécution nango sur le terrain. Soki te désordre na secteur oyo ekosila te. Wana ekozala kaka pasi ya population. Eza normal te? Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.